Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check na pesi bino mbote bipai nyonso bozwami bozwa penza gros bisous euti na cœur sensible na kembangu kopesa mombose sibo mutombo zwa mbote euti na cœur sensible pe na ken Allemagne na ville ya Aren kopesa wadani mbangu kolo Versas papa vanda na yondo chubaka milele ya kusakana te soki na ken na Suisse kopesa mama chérie Brigitte Savané, ma maman chérie, zwa gros bisous et outi na cœur sensible na lingio mingi Brigitte Savané. Balandi ya Congo Check Check na yeli bosu na bino. Vraiment ezali kamoko ezali pasi makasi epesi mawa epesi nkokoso komona penza ba comportement na biso ndenge tozali kotambola na poto. Ndenge tozali na poto ba comportement na biso ezali dignité vis-à-vis ya biso ba congolais. Bande ko soki bomoni cœur sensible aye liboso ya télévision c'est que eyindi eza ya minene eza likambo oyo esepelisi yete. Bande ko précisément na kei na Allemagne na ville ya Kassel. Ville wana bandeko na Kassel eza ville moko eza na catastrophe na Kassel bandeko eza na ba mama moko baza kuna misatu oyo babotama na mutema mabe bauta na kibondoki na bango na mabota na bango banda babota bango na mabuma mama na bango bakatisi bibale minene baye poto baye lisusu koloka na poto. Bande qu'on a Kassel, trop c'est trop. Nini kaka balandi ya Congo Check Check. Na ville ya Kassel, ba mama oyo bazali kuna bazami satu. Ba pesa kinga ba kombo na bango, na yebi bango très bien, ba adresse na bango, ba kombo na bango tout consort. Ba mama wana baza kuna na ville ya Kassel na Allemagne. Baza ba mama moko bazo tambola na kimutema mabe babotama na mutema mabe bazo kola na yango pe baye nango na poto. Ba mama misatu wana bandeko bazwi kazaka na bango oyo bakenda kolokela na butu kazaka na bango ya mutema mabe kazaka na bango ya kofondela batu makambu balatisi de mama bandeko na lima na ville ya Kassel. Esali passe makasi bandeko na ngai balobi ke ba mama na mibale bazali banchor banani bazolo ba makambu wana ba mama oyo misatu oyo basala groupe yo mama oyo sala groupe oza misatu bozolo bana ba mama oyo mibale ke baza bandoki. En tout cas c'est déplorable makambu ezo salama na poto vraiment soki tolali tolamuki mukili ndenge ezokende tozo comprendre te. Pona nino kozwa makambu ya mabeboe oyo inklika ngwepa muninga bundana nango muninga yoka pasi na motema zala na place ya ndeko mwasi yo bayebisa yoke mama ki mfwetele ndenge yo zaona balobi ke ozana ndoki eske okokamata ta mukate oya pambo tina monoko na ville ya Kassel ba mama misato bozali kuna bosala ngele bokosa na kosambela nzoka bino nde boza bandoki. Balandi ya Congo Check Check TV ezanini ba mama misatu na ville ya Kassel basala lingomba na bango eza na mama moko ayaka koya aye kokuta baninga bavanda na bango bien atie division mais soi-disant aza musali na nzambe soi-disant aza prophétesse bandeko. Yo mama osoko zali mama mbikudi
ou bien ozali mama ki sielu ou bien ozali nani ngana yebi na tango oyo kokuta baninga yo kotia kimia otie bo moko bo fandi na kimia mais mama oyo si trois ba mama wana moko nde aza penza en tête ye penza nde molakisi nzela ye penza nde mutu ya train mama oyo makangu na yo avandaka na Hollande soi-disant pasteur bokenda na ville ya Arène po bo détruire mabota mususu bokenda na ville ya Arène po bo impliquer batu mususu bazana kindoki bosala attention nzoka ndenge ba impliquer batu te bazana kindoki bangonde batu bazana kindoki siko mama yebisanga iba mama o mibale wana oyo lobi ke bazana kindoki est-ce que balia mama na yo ou bien balia tata na yo kweza biloko moko ezopesa sengote na poto to yaka mboka toza lokola midinga ya pondu te kokuta na liboka bandeko kimutema mabe koma boye eza na bato ebele bautaka na mabota na bango bandeko bazalaka na sida te na poto balatisa bango sida eza na bato mususu bayaka na mabota na bango bandeko bazalaka na ndoki te neti ba mama oyo na poto balatisi bango kindoki ya kolatisa na Allemagne na ville ya Kassel bandeko tozokende wapi pona nini mutema ya Congolais eza kaka ya mabe pona nini mutema ya Congolais eza kaka ya kodétruire eza normalité ba mama oyo mibale baza na libota na bango baza na famille baza na bana bandeko talaka kolali olamuki oyo kasango ke soko miyebaka te yo soko mandoki ya quartier et soko mandoki ya ville bandeko eza biloko moko ezosala pasi na poto bato bakoma na mutema mabe bandeko balatisa bato makambo ebelebele okomona mutu fo chroniqueuse moko boye abimi na net na tango azalaki na mabela bakoko na tango azoteka kwanga bokokokanisa koko moko boye bakanga endoki batia na coin okomona fo chroniqueuse alatisi mutu ki moyibi oyo mutu kuta yibaka te oyo mutu kuta aza na pense wana koyiba te pona nini poto ki mutema mabe bolakela mabe tina 10e génération batu o basalaka bakama ndenge wana po ngai jamais na koko fanda na imaginer kaka lika moko boye mutu moko boye na inventer lika moko boye na bwaka na monde ya media po mutu wana bakoma ko ridiculiser ye jamais de la vie mais ça na bantoke belé avandi boye ami monike ye penza na ndenge ya mwasi azate soko tie na kota bana mibala azate soko tie na kote soki ya makako azate mbala moka kamati ki muyibi ale pa abambiango moto lakela mama be lo lenge moko na ba mama oyo baza na ville ya Kassel bolakela mabe kino na 4e génération puisque boyokisi ba mama oyo mibale mutema pasi bino boza na kati ya église soi-disant bozali basali na nsambe na faux pasteur ya mfwanti oyo awutaka na Hollande bobenga ba mama na mibale oyo soi-disant bino bomonaki baza na kindoki batie mabolongo na se bobondeli bango nzambe kindoki abu pia me ba mama oyo bandeko ba intoxika batu nyonso oyo ya ville wana balobake ba mama mibale na basa bandoki bandeko pona nini kongola botama na mutema mabe pona nini to bomanaka biso na biso pona nini ko ridiculiser vie ya mutu siko ba mama na mibale bo traumatiser même kutu na bana na bango tangu bana na bango bazoleka bandeko bazotya bango we bana ya intel eza penza malamu mingi te eza penza bien te soki omoni mutu nyonso oya kosilaka mutu makambo akamati likambo abambi na boye asanke abanga sa aza na père bandeko kokende no musika te abotama na ndoki pe aza nango ba mama oyo mibale ndenge bazana na bino ba mama oyo misatu bozotia poto na ville ya Kassel ba mama oyo na kebisi bino po elo eza eloko moko esalinga ipasi na vanda kilobi na 7h du matin ndeko mobali na mabela bakoko abengi ngai aza petit frère ya moko ya ba mama mibale oyo bino bokangi bandoki
petit frère apesa nga âge naza na 38 ans abandi kolela mai na misu nga nakanisaki ke akufeli mama nga nakanisaki ke eza problème moko boye po toyambaka bakambo ebele abandi koloba ke cœur sensible nga nabengi eza boye na ville ya Kasel bakangi grande sœur na ngai Ndoki bakanga ekala totikaka na biso baye kokanga lisusu ya siko tomoni ke trop c'est trop wana petit frère ya ba mama o bakangi bandoki abengi apata mabela bakoko abandi kolela mai na misu bandeko pona tiaki caméra ezalaki ma catastrophe. Mais pourquoi ba congolais tozo tambula modela boy eza penza normal ata mukiete bibe lobi kutu kolinga te eloko yo lingaka te osala na moninga ngai ke sensible na lingaka te ba koslanga likambu jamais na koko vanda boy na imaginer likamoko boye na incliquango na mutu mususu jamais. Et puis na les trois maman wana mama oyo za mutu ya train yo kanga très bien puisque komi yeba ndengo zana mama mususu utaka yo utaka na ville mususu oza mutaka selte ko ya oye na kati ya ville ya Kasel oye kokuta baninga na kikamarade na bango bavanda ba 16 ans ba 15 ans yo odindi na katikati oyo ko kabola oyo ko tia division baninga wana babenda ne pa ba mama o mibale puisque yo ozolo ba sese kintse kwa ke baza na ndoki mama salangele et puis eloko ya mibale banda ko bundisa église mokeza ana kati limani obundisa église wana mama na kindoki na yo sala attention église oyo bundisa kawana kolo église wana pasteur wana abanda ko semble na âge ya 15 ans sala attention sinon tika na mikole belete na sena moi oyo Bible lobi ne touchez pas à mes ouins mais yo zo ke ne ko toucher musali na nzambe munene bongo c'est un serviteur de Dieu eza muta banga kanzambe na tangu batie ba faux pasteur ye okomone na kati kuna te eza ba pasteur o eza ke ba pesi lokumu na mboka réputation na bango ezali bien jamais toyoka ke pasteur oyo akenda Kinshasa akenda kolinga ba ojana jamais toyoka ke na pota zo linga batu azali penza pasteur oyo eza ke na musala na akenda nango boye ndenge azwaka base na RD Congo. Mais yo mama oyo za na ndoki na kati ya ville ya Kasel sala attention ozo bundisa musali na nzambe na ndenga usakana te ozo bundisa etonga ya musali na nzambe oyo etonga neza na limani mama na yebisi yo na tango za na ndoki kende ko bongola mutema soko za na ndoki te eza milimu mabe mutezo traumate bo moina yo po o mankaka o bundisaka musali na nzambe kala te mama okoya kopesa mokili au revoir puisque eloko esimbami na nzambe batushaka yango te yo yebi musali na nzamba ne pa ya wuta oyebi musali na nzamba ne pa ya bandela oyebi musali na nzamba na combien de ba sacrifice asala po akoma oya zalelo oyebi musali na nzamba na bipai oya wuta awuta na ba pasteur o bazali considérer na kati ya RD Congo ale yo niangala kata kimfwelekesi ya mama moko boye muhuta na yo mboka olobaka tonalité ya mabe oye kaka mbala moko obandi ko bunisa musali na nzambe sala attention na faux pasteur na yo oya wutaka na Hollande bo sala attention boza donc ba faux pasteur boza ba faux basali na nzambe puisque mutu asa musali na nzambe ya malamu na tango yo o remarqué que mama intel basa na ndoki okokima bango te okobenga bango obapusani pembeni na yo batie mabulongo na se obondeli bango nzambe bakomi petwa lokola yo mutu oza musantu mbala mine mais eloko esalami na kati ya ville ya Kasel eza penza kitoko te eza mabe koleka yango wana bomoni ke cœur sensible ebandeli ya video tina suka na zakuti na 32 dans ya kobimisa libanda te puisque tangu bango bazolatisa ba mama oyo bandoki ba vrai ndoki ezali nde bango
mais na poto quand même tous à nanu batu mitu et so sala pourquoi boye eza mboka o eza na abondance soko tali bilamba na ba armoire etonda soko tali ba sapato ebele soko tali biloko kolia kutu kolobate mais epai o abondance ezali nde epai o likunia ekutami ngana so comprendre te le collaboration Allemagne ngai donc is Fosten Ganix ba mama tout o bozana Kassel eza ville moko ya kopola Kassel eza ville mitema mabe ya bandoki ya basoro diongo ya batama boma nalobi yango oya moni keke soye landanga na Congo check okomona na kwe wana numéro à quel sensible ezalaka wana puisque makambo tozo sala na poto yango te sengeli to sala kindoki oyo bo utala ngona bamboka na bino boyo ko suksa wana kati ya poto eza penza malangu mingi te mama oyo bozo ridiculiser azana bana na ye azana famille na ye mama oyo bozo ridiculiser parfois yende mutaza mukolo ya famille aza wana po ale sa famille na ye akipe bato bazana mboka ofandi kaka boye ba inclique ko zala kindoki soko la mungi na tongo ata musala pambo ko kende te ata maya pambo oko sokola te mais yo sikoyo oyebisi baknyosi ya vili wana ke mamente na mamentel baza bandoki yonde muto lati bango kazaka kindoki yo lati sengle yonde mutu oloka batu vrai soro diongo kadia mpemba eza biloko moke salama kate pourquoi na poto ki mutema be saboy pourquoi na poto songi tondi boy pourquoi na poto ko yinana pourquoi na poto makamunyo sto mabe okozwa kindoki na yo opesongo epa ya mutu okozwa sida na yo olati yango pa mutu okozwa kimoyibi na yo olati yango pa mutu kaka na poto en tout cas vraiment esa eloko moke esali passe makasi mais eloko na yebiso ya suka tika kotambwisa bakombo ya bamama na mibale tangu ngai na kozonga lisusu ekezala somo et puis ndeko papa oyo pesinga li solo oya grande sœur na yo eloko pena na boya na mokili ozo pesanga li solo na yo ngana za ke sensible na chaka mai na munoko te na tanga ka mbwa soso na sepela kate mutu azo pesanga li solo alobi ke koloba kombo te bobiki po ba kombo na bino esali awa na libebu na lingangi na detaye bino boza na place moko ya komema ngai te boza na epai moko boko changa ite po bino moko tout d'abord boza bandoki ngana sambelaka nzambe o aleki likolo na nyonso po tokoko marché boye te ya mibale na yebiso boye musali na nzambe oyo bunisaka na limani obunisaka etonga musali na nzambe yo oyebi ye sur les trois mama wana mutu ya train azoloba na yo na yebi kombo na yo très bien sala attention soko lingi okota na sa mabele te continue kaka kobunisa musali na nzambe oyo bunisaka na Kassel église na ye eza ape na Allemagne salangele soki na yebaki ata momo ka kiluba me na lobino na kiluba malheureusement na yebite salangele poto koko marché boyete comment yo o ridiculiser batu mutu wana oyebe pa ya utete boye kokutana kaka na Kassel bokutani kaka na se ya drapeau ya Angela Merkel mbala moko obanda ko ridiculiser kombo ya mutu kaka boye kaka ya ofele pour rien mais atakutu mutu na sala nyongo na yo atakutu mutu na asala yo nini bandeko mais otanda mutu mokili mobimba otandi mutu na ville nyonso bino boyeba kati na tango boza na kati église na tango likambo eza bongo te ezoloba masese o mama enteli ndoki papa na ndoki mama enteli wana alendo sala mikate na mutema malamu ayena ngona kati église batu nyonso bazokima mama na akoyeba te akokanisa ke batu ba se place na mikate te azongi na basene wemba na kati na ya ndaku na ye or ke esa pandana sango na église mo makaza kandoki mais biloko ndengo na batu o bazosala ngo bango moko nde bandoki biloko ndengo na bozosala ngo po bo bebisa ba réputation ya batu ngai ke sensible na sana nga nzambe te balobaka tina 4e génération mais batu o bazana kati ya poto ya mutema mabe bauta na village bolakela matina 10e génération puisque eza malamu te toyebani te toyokokutana kaka boye
mbala moko na ki sentiment na plaisir na mutema mabe ale o impliqué mutaza ndoki o impliqué mutana sida o impliqué mutayibaka trop c'est trop vraiment o yesengela kina loba yangwana bo sala ngele ba mama misat na ville ya Kassel ndenge saboye na ki mutema mabe na yo eso panzi église ezalaki mission na yo na makangu na yo o awutaka na Hollande eza mission na bino bo panzi église puisque bino bo luka bandimi bo banda ko sembla na même place mi tout fait ça à part place wana na ville ya Kassel place musu c'est ça que bo moni ki mutema mabe mais eloko na yebisa yo babunisa eloko na nzambe te ndengo zaliwa na mama oyo mubali na ye akenda na Angola eza ba mama oyo mibale ya ndoki oyo bino bokangi soi disant batu bakimisa mubali na yo eza ndeki mutema mabe na yo na kibolo na yo mutekimisa mubali na yo mubali na kenda na Angola bosala attention na sana makambu na bino misatu saki misatu tangu na kozonga lisusu soki botiki ba mama o tranquillité soki botiki pasteur o azana kati église ya a on aliment tranquillité tangu na kozonga lisusu boza ba 3 mama na kosala 3 émissions mutna émission na ye na sana ba god na ba saki na ba kantine na ba promis na bino comme ça ndebo koyeba na kolongola bino linsala moko na tiki bino bolumbu ba soro diongo ba nkadi mpemba batu ba lokakala boyoko loka na poto ngana suki awa ciao.